Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Mbote ba ndeko balandi bana papa Simon Kimbangu esika nyonso bino bozwami. Toyebi na bola moete le 17 juillet epesameli na chorale des enfants kimbangistes o tobengi na mokuse Koreki. Nde na tina ewana collaboration esalamaki entre Masolo Kimbangu TV na Koreki pour na sensibilisation tomonaki mayema somalika ki pour na kolamusa bana ya papa Simon Kimbangu kosangisa pe Île-de-France mobimba pona kopesa eko na mokolo oyo ya fête na bango. Ya solo ndenge toyebi na mboka poto continuité à fête au salaka yango le dimanche. Dès le dimanche le 19 juillet 2026 to kutani awa na paroisse ya Saint-Denis bana nyonso ya Île-de-France pona kokumisa tata nzambe nkolo espe tata molimo mosantu na mokolo epesameli bango nde tokolanda ba résultat nini oyo bango bakopesa biso na mokolo mwa lelo na sensibilisation na répétition na ndenge bazalaki bomoko ekopesa biso résultat nini okota na kati ya église tolanda tour de chant ya bana ya Koreki Île-de-France kati na paroisse ya Saint-Denis tolanda. Ningisa mwinda moyo
pesio oko kende liboso soko eko mikisayo mikitisa kotomwana salamu sala na pesio oko kende liboso Sa
collaboration avec Masolo Kimbangu TV. Total résultat ya mosala oyo bana ya biso ya koreki bauti kosala. Eloko ya kitoko bakobetelaka yango maboko. Tosengi merci na bato nyonso ba mama nyonso ya koreki ba tata nyonso ya koreki o bakotaki likambo oyo ezala eloko ya kitoko epesa mbuma ya kitoko pe eboti mbuma ya kitoko tolandi biso moko ndenge yango eleki na kitoko nyonso na esengo nyonso na kanisa biso nyonso tosepeli biso ba etotikali pe tolanda lokolo wana mpo ete l'union fait la force biso nyonso tozali bato na mokili totika na biso kowelana po ete mokili lingomba ekotikala biso bato tokoleka kasi topesa histoire ya kitoko nde ntango nga nazalaki likambo boye elekaki epesi kitoko etikali pe ntina famille na yo mobimba. Merci na fidélité pe na confiance oyo bokopesaka biso na kolanda Masolo Kimbangu TV mpo na lokumu ya tata Simon Kimbangu. Bozanga te kocontacte biso mpo ete tosalaka lisusu bamakambo ya kitoko partout dans le monde tozali wana mpo na bino mpo na lokumu ya tata Simon Kimbangu. Pe nasengi merci na équipe technique nyonso ya Masolo Kimbangu TV kobanda na papa Lambert Makomi Montiampa, papa Alfonso Landu, papa Christian Masele, pe ngai moko pe na baninga la biso nyonso to collaborer na bango to pesi pe mbote tozangi te na papa fils kuna na mboka Nkamba Eloselemi na Preski Nkamba. Merci botikala malamu nde tomonani na mbala ya sima. Au revoir.